Mbote na bino bandeko eza na bino mama Arrête Kidumbu Shembo mama oyo asalaka émission ya izwi napesi na baboni na nga nyonso bambote bao bakota oyo bami abonaka oyo bino bakoti te soki bokoti na masolo ya Ariette bacuisine ya Ariette bomoni esepelisi bino bokota mpe bomi abone mpo bozosalisaka biso na mosala soki tosali erreur bokorrijaka biso bino nde bozosala te biso bino bato bozotala biso nde bozosala te biso tozala lelo tozaka nazaka na lisolo moki na senkaka abonnez-vous bokota bomi abonné massivement eza nango mpe gratuitement eza na bino ndeko ya mwasi Arrête Kidumbu Shembo TV bokota bomi abonné lelo naza na émission ya kosala bao bafingaka bato na ba YouTube mafinga bamafingosi tokobenga bino banani bandeko na biso bazosala mosala na YouTube basaka mosala makasi po te omona moto mpenza afandi boye aye asali émission na abongi soki ya kolamba abongi soki émission ya conseil to ya politique to ya mateya eza nde motu nde esalaka po jamais okomona eza mpe don motu moto ayebi koloba te ayebi eloko te akoya te mpe kala ayaka na télévision akotaka YouTube abanda koloba akokoka te soko moyeba ndeko na soso baza bajournaliste bao bapesa biso mateya oyo balambaka oyo basalaka bafilme oyo basalaka batéâtre oyo basalaka makambo bapolitique oyo basalaka bamontage ya mosala monene fo tofélicité bango mpo bato wana mpe bazosilisa biso bastress na kati ya bandako mo bolinga kozala na kati ya ndako papa na mama na bato oza eloko ya kosala te kaka poni tolali tolamuka bekame soki topesi mwa télévision na biso obitikala ta na mama Arrête na émission asalaki mbisi ya kotumba mama alambela biso wana yango tikala na kota na bata théâtre naseka nazwa ata mwa conseil tika kota na kota na musique nata ndenge efali abinaka ningisaka loketo ndenge fere abinaka ndenge riti ayembaka ezokonsole biso tikala kota na loyembo ya balor bongo Moïse Mbia ndenge ayembaki yeyo esalisaka biso ebilongola biso bastress siko biso bato bino bato bozokotaka mpo bosala botia commentaire. Hi, Ken, how are you? You copy it? No, I do. Yeah, I do my video. Thank you very much. Bino bato bokotaka wana zaka mon collègue classe moninga na sosika tostangaka bino bato bokotaka na kati ya ba YouTube po bofinga otali émission ya motu otali kolamba motu otali moto azopesa conseil azopesa ba histoire na ye soki bozwi mwa erreur eza na kati olie okomela ya mwasi wana tobenga yo biya mwasi naza na besoin numéro na yo omoni place o batiaka litungulu to omoni madeso ezaka nde ya bakongo baluba nde balambaka boye omoni conscience ozali kopesa osalaki erreur boye te yo ya mwasi ya mobali yo moto ebi kofinga bafinga nyonso bofingaka bato na nzambe akontaka yango te ezokota na kati ya dossier ya masumu na bino zoba tala ye yuma ayebi ata kobina te ayebi ata kolamba te mosali kaka kolobaloba mingi abi kolamba te tala ye kuna tala mutu bamiso bafinganaka ti biloko ya sali te biloko ya bétise na kati yo soki oza papa soki oza mama soki oza yaya soki oza mwasi soki oza mobali mosala okokotaka na bayoutube kofingaka bao bazosepelisaka bandako na bino bazokonsolaka bandako na bino eza bien te soki obi kozala na habitude wana okotaka youtube po ofingaka no kaka bato otiaka barando entre bato kuti barando kutoki eza à côté oyo okotaka ozofinga ti makambo asali te ozofinga te tala boye tala kuna boye eza bien te fotika habitude wana yo kasi ntango ozokotaka ozofingaka wana obiki ezokonte mpa nzambe ezokende na dossier mokomosu nzambe akotunaka yo mpo ani mosano ezalaka na mokili kofingaka baningano bazosala biloko na bango mpo badebrie vie mpo bakosepelisa bino na bandako yo ofingaka kaka omoni ezweli lisumu monene koleka masumu nyonso masumu eza te kaka koboma kozwa mbeli koboma kotumba motu basimple parole oyo tolobaka tosalaka ezaka masumu
biso kasi neti biloko ya mike wana nzambe anegligeaka te. Nous avons un dossier nae. Nous sommes dans kontaka. Yo soko kotaka soki yo ya mwasi soki yo ya mobali soki yo mama para. Ezati na ba parents ba boti bana. Bakolisa bana bakola. Mais bozoko takate ko finga rabatu. Soko moni oza na habitude wana ndeko ya mwasi ndeko ya mobali tika. Kotaka YouTube soko moni moninga sale loko bien te to mama arrête lobi bien te na zolo baboyi. Pesanga conseil olia kofinga soko finga na kotika na tâche te yesu mwana nzambe nde bafingaki siko yo muta pamba mokili mais conseil gratuit otika nde kokuta kofingana tika kofingana eza bien te kota na YouTube po kota l'émission na yo ekosalisa na oyo ozangaki tamsu na mateya mama na bana kopesa papa na to mwana bana kopesa to jeune fille wana obanda ko lukango ekozongo na kati émission kolamba tamso banda ko linka koyemba kolamba kwanga kotuta lituma kosala mbika kosala mbinzo bafumbwa otali pa mama Ariete pa mama mususu mama moseka okuti yango tamso banda luka lisomo kwa politique ko baki évolution ya Tshisekedi komi ndenge nini asasa li gouvernement nae asa bengani Kabila kamera sali nini évolution après mariage les cas qui ndenge after mariage eza ndenge nini otali pe ozwi suite nango eloko banda koluka conseil moko banda koluka posalisa bana na yo na eloko moko songolo ntango kokota na émission ya motu mosusu okokuta yango soki nakoti pa mali lor nakokuta nakepa ani makokala nakokuta nakepa vie le news nakokuta nakepa pa Didi Masuki nakokuta nake na théâtre ya Top Vision nake na écro RD so basaka ba ilubu ya kolamba otale loko moko batu na ye bazolamba oprofite yo pe ngeti nga pe na profita na biloko mosusu nazotaka ba émission na profite na bi na bandoka kolamba nga pe na bete émission na ngai na tricher nga pe epesenga pe 1+1 bakiselingata mwa vie mwa abonné moko kotala bi mwa sopala mi kitoko tika mawe tika na mi abonné na ngepe mama Ariete omi na mi abonné kofinga eza mabiba mafingiliste botika ba mafingiliste ba YouTube botika YouTube atia mote pona kofinga ni mese YouTube moko bika atia mote pona kofinga parce que ezelo komoko likanisme ko mabia bien pour pesa distraction na cause tamso na stress na souci moko na tina ngaka na bitamso na ngana nga héritier na ngana nga tamsusu ta Moïse mbe ayemba kana ngata tamsu fali ta mayemba ba moko consoler ngai boko tate pona kofinga ba mafinges botika please atanga na zomo na bino te ato finginga na répondre yote ato fingwa na répondre yote o finge susu mabena biloko nzoto nzambe ndakufuta yo mtu salaka soki yo papa yo mama yo mwana to ngai moko Ariete nasalaka totika ezaleli wana tokota mpona kopesa baninga na biso courage na mosala bazosala ezala mindele ezala bato mwendo toponi ekolo te topesa bango courage soki basali mwa erreur topesi bango conseil opesi biso conseil nga mpe napesi ope conseil topesanaka kofinga non yo okotaka tika biloko na kokoma kofinga ba site ya bato tika kokoto finga ba papa bato mama bato ozomona wana bien kaza papa za mama ozokelo kofinga ye sienda bota yo eza bien te tika yo ya mwasi ya mobali tozofinga ba bêtise na kati bino bato bosaka ndenge na botika ok naza na mingi ata koloba na sengi na bino na soki wana tokolanda émission makasimi koya oyo nyonso aza na besoin akomi abonné akota chez mère Henriette Kilumbu Shembo akokuta masolo kitoko ezali abonnez-vous chez moi ezanga Henriette Kilumbu Shembo bambote na bino bisous bye abonnez-vous.